atikala mfumu na mapate ya RDC, The King, Nkumu, leader, mfumu, Compagnie africaine d'aviation Fly CAA, mosala salaka, kosepelisa ba passager na kitoko, sepelas na sepelas toujours, wana mission a mipesa, bakisa assurance ya sécurité na ba vol na nyonso, kasi tika tu bisabino que Fly CAA a mamika koko di koko na accent ko na ponctualité pe régularité na CAA ezalaka te o bayebisi yo vol ekozana ba 9h yo pe oyena bakifunda na nyonso okoma boye o elongwe 9h ekomi 14h embadi oya kobeta beta miso lokola kapwepwe na aéroport awa soki balobi 9h etikali 9h koya na yo kutu retard te po okolelebele pamba ponctualité nde affaire na bango et bongo côté régularité kutu tika na yo pardon pour ba vol erataka te na ba fréquence nyonso ya ba différents vols na ba différentes destinations et ezalaka respecter kitoko. Fly CAA mojalisi bana mboka na bapaya esi bandima yo mfumu The King. Se pèlera Colanda Info Lingala journal ya peuple mbote na bino sikabozwa mina lombango to fongole basangona biso pona kotel semino ndenge le 21 mars ya mvula nyonso mokili mobimba et célèbre ka journée mondiale ya poésie de rédaction ya Info Lingala emeki mwa moke kolobela mokolo yango. Le 21 mars, ezalaka proclamé journée mondiale ya poésie na conférence générale ya Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture na eleko ya 30e session kuna na Paris na ba mois ya octobre pe novembre na 1999. Objectif ya journée o ezali ya ko encourager lecture, rédaction, publication pe enseignement ya poésie na mokili mobimba. Kopé sa reconnaissance pe impulsion ya sikanda ba mouvements poétiques nationaux, régionaux pe internationaux nangonga oyo poésie ezali en pleine expansion. Journée oyo ekoki ko servir na cadre ya ba action pe ba effort oyo ezali réalisé na ba différents niveaux pour na ko soutenir poésie pe particulièrement ko promouvoir ba effort ya ba éditeur oyo baza ko s'attaquer na marché à livre na ko publier katango nyonso recueil ya ba jeune poète ya ko promouvoir retour na oralité pe na spectacle vivant pambate lelo ba récital ya poésie ezako attirer de plus en plus mokili et promouvoir ka rétablissement ya dialogue entre poésie pe ba art mosusu ndakisa ya théâtre, danse, musique pe peinture pour sengeli koyeba ke biango et promouvoir kalisusu association na occasion ya journée mondiale ya poésie ba art pe philosophie oyo ezali également très proche na yango pona koyeba kopesa sens na moya de la croix oyo akomaka na journal na eke il n'y a pas de l'art sans poésie et promouvoir kalisusu image ya poésie pembeni ya ba média pona art poétique et ba la considérer le kola bongo bongo te kasi ezala art moko oyo ko permettre na société mobimba ko retrouver pe ko affirmer identité na yango. 8 mois après liwana ye honorable Chérubin Okende a kundamaki mercredi 20 mars na nécropole entre ciel et terre kuna na commune Yansele après ba hommage na ya ndenge salemaki kuna na 50e pe messe na Notre-Dame ya lingwa la mijo mabasi héritier mapinem. Mercredi 20 mars 2024, ezalaki jour moko ya pasi pe mawa pour na baninga ya honorable Chérubin Okende oyo akufaki na mois ya juillet 2023 8 mois après nzoto na ye ebimaki na morgue ya 51h epai wapi baninga bandeko bayebani ya honorable Chérubin Okende sans oublier famille politique pe famille biologique bayaki ebele pour na ko se recueillir liboso ya cercueil oyo ezwamaki na corps sans vie ya Chérubin Okende ezalaki vraiment moment moko ya émotion oyo moko te akokaki kozala insensible. Bongo na sima ba representant ya famille bazwaki maloba na émotion makasi pona kotalisa que babungisi
un être cher. Dépôt ya gerbe de fleurs et salamaki sur place na cinquantenaire avant qu'on un cortège funèbre et s'est dirigé na cathédrale Notre-Dame ya Lingwala et pas iwapi mais ses alaki dirigé na archevêque ya Kinshasa cardinal Fridola Ambongo o ya profitaki na occasion pour na coventer ba qualité ya mouei avant abeta sete na likambo etali justice na biso sur place na messe bana ya chérubin okende bazwaki pe maloba o epusaki bato nyonso batangisa mai ya miso. Après cathédrale Notre-Dame cortège si dirigeaki na nécropole entre terre et ciel et pa iwapi nzoto ya chérubin okende kovanda pona libela tika ete mabele ya bankoko ezala 12 pe légère pona honorable chérubin okende. Suite na ba chaleur ya makasi oyo se komona na ces derniers temps na ville province ya Kinshasa ba reporter ya info lingala basoki makanisi ya Augustin Tagisabo, chef ya centre météo national RDC oyo a expliqué cause ya ba forte chaleur oyo azana micro ya héritier Mapinde. Sengeto ye batozali na saison ya mbula. La saison ya mbula ba température et mataka. Mingi to enregistrera ba température et varia entre 31 et 33 degrés. Mais natang oyo tozali constater différent. Ezali kokende musika ti ko atteindre même 37 degrés 38 degrés o tango ya mbula température mataka makasi pe mbula yaka na poka komona mbula esalemi mais na turo tozali komona mbula ezalité donc cela veut dire que na kati na atmosphère ezali na diminution ya humidité tomoni humidité atmosphérique oyo ezali ko favoriser nini formation ya mbula ezalité ekiti makasi na 36%. Tango ekiti na 36%, mupepe oyo tobengaka l'air ekomi sec ekauki ezali kwa kokauka. Yango tozali komona ete moyen emata po ezali apesa biso mapata ya mbula ezalité epesi biso au contraire molunge parce que ils ont ça inversion des températures na niveau ya 700 hectopascal. 700 hectopascal eza lokola 3 km d'altitude. Donc comme on a niveau wana et ça l'inversion de température à cause de la zone de subsidence ils ont ça là projeter sous nini température wana na se na mabele avec augmentation à chaleur. Yango sikoyo biso bato tozana kati na couche ya liboso ya C ya atmosphère to benga troposphère tozali ko sentir ko ressentir sikoyo chaleur wana ezali ko zonga biso parce que atmosphère ezali favorable te na tango oyo po ete epesa biso bambula makasi bon na kati pe ya ba niveau wana tozali komona zone ya subsidence wana ezo sala pe mapata nyonso ezali ko se former na esika wana ezali ko panzana et ko pesa ba coup de tonnerre et ko pesa ba éclair même mbula ezali te soit pesa mbula moko mike et panzani cela veut dire que eza anomalie actuellement ressenti na niveau ya ville ya Kinshasa. Na couleur enseignement aussi marqué complexe scolaire Mama Pemba ya Fondation Néron Mbungu et toi qui visite moko surprise mercredi 20 mars ya honorable Néron Mbungu oyo ayaki kotala ndenge nini mosala ezali kosalema héritier Mapinde Miladi landu azaki simasima na compte info lingala. Secteur ya complexe scolaire Mama Pemba honorable Néron Mbungu ala la kapongite pambate éducation ya bana ezali bongo cheval de bataille na ye mokolo ya mercredi 20 mars 2024 na Tongo honorable Néron Mbungu asalaki visite surprise na complexe scolaire Mama Pemba oyo ya Fondation Néron Mbungu ezwami na quartier Bikanga na commune ya Kisenso ezalaki question pona honorable Néron Mbungu atala mosala ndenge ezali kosalema kuna atala ndenge nini formation ya bana ezali kosalema pambate ye abeta kasete na likambo etali formation ya bilenge pona kozana ba elite moko ya makasi pona lobby ya République démocratique du Congo honorable Néron Mbungu atambolaki na ba salle de classe atalaki ndenge nini ba enseignement ezali kopesama asukaki wana te akendaki tina ba atelier ya option nyonso ezala technique
pona kotala biloko nini ezali en marge, biloko nini ezana panne, ba matériel nini ezali kozanga po ete ba yeba na ko renforcer complexe scolaire Mama Pemba afin que bana ba continuer kozwa éducation ya qualité. Bosimba ke visite ya honorable Nerombungu et sepelisa ki personnel nyonso ya complexe scolaire Mama Pemba oyo ba monike ba conseil ya honorable Nerombungu ba suggestion na ye yangonde ezali ko pousser bango ba kende liboso pe complexe scolaire Mama Pemba ezala toujours école moko ya munene oyo ezali ko pesa formation ya qualité et pa ya bana. Na micro ya Info Lingala préfet ya complexe scolaire Mama Pemba alobi tina ya visite ya honorable Nerombungu na complexe scolaire Mama Pemba. Tewute na école totali ba enseignement et tolongo kuna toyeko succès na ba atelier ndenge boyebi pédagogie ezokende théorie na pratique pe awa siko tokomi na pratique oyo ko permettre na bana na biso erazo sisa na complexe scolaire Mama Pemba azala utile na société parce que ndeko lobaka diplôme eza papier, diplôme eza papier et lobaka te kasi oyo lobaka ezali pratique oyo bana batikala na mona yango mukonza uto visiter totali bomoni oyo nyonso tozala ngo awa tozala 100 machines à coudre, tozala ba atelier mécanique, tozala atelier ya électricité, tozala atelier ya laboratoire biologie et chimie, pe tozala atelier ou sinon salle d'informatique. Na niveau biloko nyonso oyo boto visiter chaque fois soki souci ezali mukonzi ye moko akitaka koya kotala pour que abimisa misolo toko akosomba biloko oyo ekobongisa parce que atelier ezala na ba problème soki négligence ekoti ba matériel ezosibir susu kobongisa mate ba matériel ebeba yango bino mo bozomona musala ndenge ezali kosalemela awa na kati ya complexe scolaire Mama Pemba. Boyende ezalaka tango ba visite ya boye ezali kosalema na complexe scolaire Mama Pemba ezali ko motiver personnel pe ba élève nyonso bazali kotanga kuna balobi honorable Nerombungu éducation ya bana lokola ezali cheval de bataille na yo na commune ya Kisenso ba élite bakoko bakobima se kobima. Merci honorable Nerombungu pona bijou ya complexe scolaire Mama Pemba opesa pona formation ya bilenge. Totikali kaka na complexe scolaire Mama Pemba pona ko signaler bino que parmi ba option oyo ezwami kuna bazape na coupe et couture bona na moko ya balakisi ndenge a expliquer na micro ya Ladiland. Bonanga madame Bénédicte naza madame ya deuxième coupe et couture. Bon, na ba niveau pratique na bango to komi maintenant na déroulement ya réalisation ya robe ya taille ya bango moko obo ucho mona na kati wana bazo sala coupe del na bango moko pe ya taille na bango moko oto comme nango déjà eza lokola troisième réalisation na biso parce que première réalisation na biso ba réalisa ki ba cache poussière au moni bango na nzoto balati eza bango monde mutu ba réalisa ki yango et maintenant là to comme na coupe ya robe pour ba passer na réalisation ya ba robe na bango moko parents au bazo vendre ba na bango na ndako il faut pas premièrement il faut pas prendre na nous conscience pas vendre ça moi na ndako parce que moi naza le quoi marchandise pour les autres les autres tangisi moi na lobby osunga yo na vie donc batindela biso bana toza aposa na bango ba vendre ça bana banda ko batinda biso ko bazo mona déjà baninga na bango déjà baza awa na ba ajo baza pe na ba classe o baza nango deuxième bazo réaliser déjà ba biloko na bango moko déjà o bazo lata eza déjà incroyable parce que avant ezala bongo te to koma élève akoma na réalisation koma capable ya ko réaliser elamba oyemo ko azolata na classe ya deuxième coupe couture ezaki vraiment impossible allez lelo soki komi possible lelo donc pourquoi pas ba parents ba vendre bana ndako batindela biso bana parce que na Mama Pemba formation eza impeccable. Conflit ya makasi ya succession et ezali kolekana na famille Masamba ba frère aîné ba uti ko funda leki na bango na citation directe c'est-à-dire na pénal audience et salema ki lundi 18 mars 2024 na tribunal ya pe ya matete Stéphane Skandi.
molimo ya kaina ekoteli makasi bana ya fe Simon Masamba Makela mingi ba frère aîné totangi député honoraire Rémi Masamba, professeur Roger Masamba Malonga Jean de Dieu, Masamba Mantemo Oscar pe misusu bango nyoso bafundile kina bango Eric Masamba Mazola na citation directe, c'est-à-dire bafundiye na pénal tribunal ba condamné le kina bango Eric Masamba Mazola akende kopema na prison. Selon bango le kina bango Eric Masamba Mazola asali ba infraction na assignation na ye oyo a déposaki na tribunal pona kosenga na justice bakabola bango héritage. Talatina ya audience ya lundi 18 mars 2024 na tripe ya Matete ndenge avocat na bango apesi ba explication. Oui, audience mkola lelo ezali ke bana ya fait papa Masamba oyo azalaki promoteur ya école Masamba bana na ye oyo ya mikolo par rapport à oyo ya leki afundaki leki na bango Eric Masamba na citation directe pour na ba infraction. Audience ezali renvoyé na 2 semaines oyo ezali koya pambate tribunal ba déclaré non saisi procédure ya dépôt ya ba dossier esalemaki te ndenge mobeko esengaka. Pour rappel, esengeli boyeba ke guerre ya succession ezali kobota division entre bana ya célèbre promoteur ya ba école Masamba, première école privée na Kinshasa ekenda sango pe ebimisa ba génie ya ndenge na ndenge. Dénonciation ya sœur na bango Claudine Masamba pour na ndenge ba frère aîné ba tekaki moko ya ba parcelle ya papa na bango Simon Masamba oyo ezwami na numéro 1283 na avenue de la Poste na quartier résidentiel na commune ya Limete. Etekami na ba faux protocole d'accord ya kokamwa akuta pe kombo na ye na ba signature ya vente alors que ayebi eloko moko te. Tribunal ezali déjà saisi, audience ezali fixée pour le 26 mars 2024 oyo. Claudine Masamba asengi na chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a s'impliquer personnellement atika bangote bazali na souci ya kobatela ba valeur ya kombo ya papa na bango Simon Masamba Makela. Asengi pe lisusu implication ya ba service nyonso compétente pour na déroulement ya audience oyo ya le 26 mars 2024 et les Kanakitoko. Dossier oyo vraiment eza à suivre. Compagnie africaine d'aviation CAA na moku c'est pour la année 2024 a présenté avec le meilleur na ba client na nyonso. Ah oui, atikala mfumu na mapate RDC, The King, Nkumu, leader, mfumu, compagnie africaine d'aviation Fly CAA, Mosala Salaka, kosepelisa ba passager na kitoko, sepelas na sepelas toujours, wana mission a mipesa, bakisa assurance et sécurité na ba vol na nyonso, kasi tika tu bisabino que Fly CAA a mamika koko di koko na accent ko na ponctualité pe régularité na CAA ezalaka te o bayebisi yo vol ekozana ba 9h yo pe oyena bakifunda na nyonso okoma boye o elongwe 9h ekomi 14h embadi oya kobeta beta miso lokola kapo na aéroport awa soki balobi 9h etikali 9h koya na yo kutu retard te po okolelebele pamba ponctualité nde affaire na bango et bongo côté régularité kutu tika na yo pardon pour ba vol erataka te na ba fréquence nyonso ya ba différents vols na ba différentes destinations et ezalaka respecter kitoko. Ah, Fly CAA mojalisi bana mboka na bapaya esi bandima yo mfumu The King. Bon, ekaboli quartier Kayolo na Kimbatie ke Nandil quartier 11 eza ya kopé ba makasi population aza konyo kwa ma héritier mapindemi Yannick Musiteki. Population avandi na quartier Kayolo na commune ya Kimbanseke elongo na oyo bavandi na Njili quartier 11 pont oyo bozali komona yangonde e servaka bango po na kosala ba navette de part et d'autre kasi etana yango ezali vraiment malamu te
bino moko botala awa moto akoki kokatisa ndenge nini même bana oyo balukaka nzela yango pona kokende kelasi ezalaka vraiment danger etana yango ezali kosenga babongisa yango batonga pont moko ya kitoko oyo ekoki koservir population na ndenge ya malamu pamba te ba risque ya boye botala bino moko bato ndenge bazali kokatisa na keba na passage ba reporter ya Info Lingala journal ya Peuple boyoka population ndenge alobi babongisa isiko yo ebonga eza ligne principale kokende kolongwa koto soki etinjili mbala moko so bato batya prince bakochape prince toke mwa motuka pe tozomata metala ndenge tosufa ta boye moye koloba eza te papa ta tozotambola samba saki batyela biso pont ya sika nzambe apambola oyo akokanisela biso makanisa ndenge wana abongisela biso place oyo papa toza na souffrance awa toza na ngambo ya njili ngambo wana eza ngambo ya kingasani eza direction principale ebandi bana pomme si route ya mokali eza nzela mo bakotiango makadama monene tomona na bakulumba bakotiaka makadama nzela mike tomona na bakimbantere bakosala bakadama balimete pourkui babiso awa na njili ya ntyango direction monene banda pomme ti route ya mokali basali biso prince ya monene babongisi biso pont oyo bamama balelaka awa bakulu na awa koagrese bamama tina moi tina butu tala pont tala nzela moke boye moye bato baleka eza te tobanzi ke ba autorité pe bato nyonso ya bonne volonté bakoki kosunga population ya quartier Kayolo na commune ya Kimbanseke pe ya Njili quartier 11 po na kobongisa pont oyo enfin ke e permettre bango bakatisaka esika na esika na ndenge ya malamu population abika ata kobika po ba risque ya boye ezali malamu te moto akoki kokweya na esika oyo na biloko na ye oyo akoki komema ekozala malamu te. Quartier Badara kuna la commune ya Nsele yango pe eza menacé makasi na likambo etali bongo érosion bolanda reportage oyo Yannick Musiteki na commentaire ya Héritier Mapinde Mbasale libino Badara na commune ya Nsele likambo ya pasi ezali kuna ezali likambo ya courant pe mai ba reporter ya Info Lingala ba betaki tour kuna ba constataki ba situation moko ya malamu te pona likambo etali courant insécurité ezali makasi awa na 18h ozali obligé ya kokima mbango kokota na ndaku na yo pe molili moko eyaka na esika oyo ezali mawa awa na ville ya Kinshasa kokuta na ba situation oyo bana ya Badara balobi likambo etali mai pe awa kutu babosana bango bongo tangu ba reporter ya Info Lingala bakomaki sur place bango basepelaki mingi kobeta mbela enfin ke bakonzi ya mboka bayoka pe bango ba résoudre problème ya courant pe mai na quartier Badara na commune ya Nsele awa to na quartier Badara 2 commune ya Nsele to fandi awa tangu mulai alors kamba malonga ezalaka te tozo tungisama concernant makambo ya mai courant emonanaka te kaka ba promesse donc tozwaka eloko te alors yango wana to souffrir makasi omoni ke l'eau c'est la vie bosikoyo mai emonanaka te nini ka promesse donc tozwaka pe yango te eza eloko déjà ume bato Badara oyo bato banjango na tomona courant te tomona mai te donc toza na bosenga nango nde na moment oyo na mbula wa 2024 bakotela biso courant bakotela biso mai po so pesa nécessairement so mata biloko courant eza te po tozo bayeni courant eza te kozo mona toza na souci courant na mai bakotela biso aribuki na biso ya ndenge kaka bamesana koloba oyo akosala te alia te moto na moto akolia na motoki na ye bosimbake ba jeune kinois mingi ba développer esprit ya créativité pe ya innovation awa toza na quartier Kimbangu na commune ya Kalamu botala bino moko bilenge oyo bazwa momesano ya kosala makayabu na ndenge na bango eteka makana wenzo ya Mariano bazali kosala yango mingi na poisson oyo babengi sergent poisson yango sergent bango moko bayebi esika bazwaka yango pe makayabu oyo ezali kotekama na wenze ya Mariano selon ba information okokanisa kaka salakindeke nzoka nde salakindeke te ba Kongo bayebi kasi ezali makayabu esalemi kaka na quartier Kimbangu na commune ya Kalamu na passage ba reporter ya Info Lingala journal ya Peuple boyoka basali na yango ndenge ba expliquer biso tosalaka Thomson to komisongo likayabu eza Thomson mususu eza na bakombo nango oyo biso tozosala eza Thomson ya sergent tobenga yango sergent ndenge za bongo eza Thomson biso tozwaka yango topasoli yango totie yango mungwa tokomisa yango likayabu bongo tongo tozongo totango mungwa tozwaka yango babombi yango
na bassin otie yango na bassin bombi yango soko ebeta ata 3 jours ata moi quelques jours yango na ekomaka likayabu elongwe Thomson ekomi likayabu yango no mona ka to sala yango bongo pona ko ekoma likayabu ezaki Thomson pe koma likayabu tozwaka yango batie yango na bassin ko bomba yango 3 jours ata 4 jours ko bomba yango ekoma likayabu sima nango tango okobimisa yango ekomi da likayabu tango okobimisa yango kotango na moyi makasi te tango moyi moko bwa ndengona okomona ngo ka yo moko ekoma kitoko okolia yango pe na biloko ebele okolia yango na matembele na madesu na fumbwa na biloko nyonso makasa pena tokeleka kitoko na fufu bosimba ke makayabu oyo balobi eza na seben moko ya makasi poisson oyo ezali kobimisa likayabu yango babengi yango sergent kasi soki batie bilenge ya boye maboko bakoki pe kosala yango na quantité ebele population akoki kolia kasi manque ya bamoyen bandeko oyo bazali limité. Yo mtozala la posa kolata basapatu ya kitoko place eza se moko na 7e rue Lumete epa ya Papa Greffe héritier mapine mi igonting papa sinangai eutako apio olingaka basapatu kitoko olingaka mokoto ya malonga oyo ekobimisa yo propre liboso ya bato nyonso esika eza se moko na 7e rue na commune ya Limete na place commerciale na Petit Boulevard tala malamu yeyo collègue ya bato nyonso basalaka basapatu minene na mikili ya poto basapatu ya kitoko oyo bino boyebi yeyo ye moko ayebi mosala na ndenge akosakana te bato nyonso bayebi collègue ya Jimmy Weston azali kosala koto na ndenge akosakana te nayebi ke chef de l'état Fachi Beton oyebi nga na kombo oyebi nga na elongi oyebi nga na mosala. Moi je pense que c'est déjà quelque chose de bon. Puis oyebi bate ezalaki na Limete toki na premier ministre ozalaka na yo na musée oyo kota palais du peuple obenga ngai tokutana mais ti lelo ka ba blocage. Mais on a même la ministre là, ministre de la culture Azali, ministre de l'industrie Azali, ministre de la PMI Azali, PMR. Mais pourquoi tu es beaucoup de changa maboko, on a bien diminué le taux de chômage. Pour nous les hommes, par contre, nous n'avons pas Patrice pour diminuer le taux pour encadrer jeunesse, pour transformer Bango, si on est pour ça la sapate. Est-ce que Azali a besoin de ça pour nous? Je ne pense pas. Automatiquement, à Oluka, Azala, responsable pour qu'il y ait des familles. Mais pourquoi Naza a été dit pourquoi Dans ce cas-là, on a fait un gentil au-delà. Adjoint ils allaient chez Koko Moulumba, fils gouverneur gentil au-delà. Nous avons quand même bonne foi. Alors, Ngamouwa, mais Bangati n'est pas chef de l'État. Il n'a pas essayé mon compte au monde. Il dit que ma politique, peut moi, ma caméra. Mais il fait qu'il bonne foi. Autorité moi je pense que nous sommes effort et ça devoir on a dit on a devoir dans la salle ceux qui étaient dans la 7e rue place commerciale na Petit Boulevard place partie soit un peu monsieur on a la salle d'abord à quelqu'un pour nous dans la présence de la salle nous avons bien organisé na salle de kanda nous subo l'état le but de soutenir yo yango na bimisi mais il soutenir un avis. Bon, je comprends, tant que client ne soit pas d'accord, papa Chris Mawal, on va dire son maman. On va soutenir Rio. Il faut Simba-Science. Maintenant, dans Simba-Science, on a vu la matin. Donc, je suis Ria Awa. Aux alarosses à la fête, au dia batouillon sur la fête, là, t'as la tête à Awa. Aux alarosses à mariage, là, t'as Awa. Aux alarosses à sapat, tu as mon nez, le col à il. Il y a un ordinaire, comme un roi est mort. Le cocaïne. Ozana le quoi est mort, on est comme un bolide le cola il y a un salon. Dans sa réparation, dans sa fabrication. Donc, na yebi musala comme il se doit. Ota qui battait ça. Oyoki adresse ezase moko na 7e rue Petit Boulevard na commune ya Limete epai wapi ba chaussure ba sandal ba mapapa ezali kosalema na ndenge ya kosakana te soki okoti awa obosani Italie libela.
eloko nini esilaka te journal ya peuple yango ekomi na suka. Merci mingi na mijo mabasi oyo akumbelaki bongo édition na nsima caméra tozalaki na Igor Ntingi. Journal ezalaki monté par ya Christian Kiangebeni supervisé par Héritier Mapine Mbandeko. Botikala malamu, au revoir. Ah oui, atikala mfumu na mapate RDC, The King, Nkumu, leader, mfumu, compagnie africaine d'aviation Fly CAA, mosala salaka, kosepelisa ba passager na kitoko, sepelas toujours, wana mission mipesa, bakisa assurance ya sécurité na ba vol na nyonso, kasi tika tu bisabino que Fly CAA a mamika koko di koko na accent ko na ponctualité pe régularité na CAA ezalaka te o bayebisi yo vol ekozana ba 9h yo pe oyena bakifunda na nyonso okoma boye o elongwe 9h ekomi 14h embadi oya kobeta miso lokola kapopwe na aéroport awa soki balobi 9h etikali 9h koya na yo kutu retard te po okolelebele pamba ponctualité nde affaire na bango et bongo côté régularité kutu tika na yo pardon po ba vol erataka te na ba fréquence nyonso ya ba différents vols na ba différentes destinations et ezalaka respecté kitoko. Fly CAA mojalisi bana mboka na bapaya esi bandima yo mfumu The King